Autant la caméra répondre mal. Problème ni aux alarmes na péniel na dénoncer. Autant la caméra répondre mal. Problème ni aux alarmes na péniel na dénoncer. Et l'autre na sepela tenenga kona denines na sepela tenenge amema mwana muninga na nzela mabe peniel na pesa conseil bande ke non ba bomba ka mobali ba bomba ka vie ba bomba ka na place nyonso na vie ba secret ya la ka azaki na secret lelo a se retrouver ridicule officiellement ngai na bala na ngai te na fana na mobali 18 ans ndako moko ba secret na bomba na lobate na bomba si le na loba ngo pété vraiment robeta radis na beta te na beta ngo salinga lengi kasi ba bien hypocrisie de ça merci wa mona ngo hypocrisie mais njora ye moko a loba mani ke merci pour ye bine na loba na ye komana sur la bakati zo komana te bomona ki na imagine ta loba mani ke merci pour ye bine na conseiller ngabi muto memona poto eza muto yo zo kanisa te on me mona poto za ko muto yo kuto kanisa te ka memo memayo prince ake la team njora bandi ofinga wata prince alongwe la team pona osepelisa wata nani kisi njora soki prince akendaki epa wata te me njora pa tia wata kate mote prince mutu amemeli ye bénédiction denza balobi note échange conseil nini okopesa bana basi ya internet bakanga makolo yoga makolo bakanga makolo basala mosala na bango en bonne et due forme na respect bamonaki bazala bien bazala exposé na babétise te mibali barespecte bango mpo bachroniqueuse na biso mibali barespecte te pa mibali baimplika biso nyonso na kati parce que baalégère balingi koyoka place mosi na ventilateur eza te bakei kokomikotisa Elle sera toujours grande ma joie de vous présenter cet instant d'émission avec vous. Pourquoi? Parce que je sais que de l'autre côté de la caméra, vous êtes ensemble avec moi. Ensemble avec moi veut dire nous sommes ensemble en esprit, physiquement aussi. Et vous me regardez chez vous combien je perturbe vos télévisions dans vos maisons surtout pour me suivre. Que Dieu vous bénisse de partout. Je dis merci énorme à ceux qui ont choisi de nous faire confiance et ceux qui pour nous sont très chers. Et je m'en vais dire directement merci à celui qu'on appelle Épice Sissokola, moi la à partir de Dijon. À celui encore qu'on appelle Hercule l'envoie à partir de London au Babengakaï Mingi parce que lui quand il s'habille il doit se mettre d'accord aux à la radio. Quand il coupe sa mot et il a mettre Saïd à partir de Kipanville, mettre Saïd Bimousombo à partir de Kimbaville, n'a pas si on botte les wana batim et il y a une télévision d'amba mon papa Molabino. Comme notre interaction de l'autre fois, nous vous avez demandé d'aller chercher pour vous une personne que vous aimez beaucoup suivre sur cette chaîne, que je m'en vais directement saluer. Mais cette personne-là, la Benakaï personnellement, une femme remplie de sagesse et une femme. Je m'en vais lui dire bonjour et puis ensemble avec vous, on a exploiter côté naïe sagesse parce que ça nous permet à ce que ce qu'elle raconte reste éternellement et à perpétuité pour de génération en génération. Je m'en vais lui dire bonjour. Bonjour Maniké. Bonjour maman Mia. Maniké, on a exploiter côté sagesse. On a une femme forte parce que je sais pourquoi je le fais. Merci. Pourquoi je l'appelle parce que je sais que aux amours si à ma fascination. Parce que regardez une femme élevée autant d'enfants, tout à tout naïe, les apenza. Et là, on félicité ma casse. Comment on a souvent la carrière musicale, c'est pas facile. Dieu fait grâce. Toi, quand Yazali Bosso, de mettre des temps et des circonstances. Dans la confiance dans Nzambe, je salue mon pasteur Alphonse Kayenga et maman Philo. Et je salue tout le monde. Spécial merci de m'avoir invité dans le plateau. Il y a Goreti Nouveau Mami, Alex Kazembe na Kolwezi. En tout cas, na pesi bino bambote Djonga, na pesi mbote. So lingo comme Anetti Maniké na te, salela produit Melina Swamba.
mais Lina Swamba dès comme ça qui tourne na pesi mbote je crois que tu kozala wana like winge mondo grand gérant na kati ya lemba to pesi mbote to koya na bino malembe bon pour comprendre manike je suivi na émission moko phrase au bimi c'est ça lingai na kobanga na kolakisa dimension ya sagesse na olobi que mboka oyo esi ekufi nango ndenge elobi mokonzi yango totikela yango temps parce que totikela ye temps parce que même mwana nzambe oyo atonda pouvoir nyonso likolo na ye nzambe apesaki ye pouvoir nyonso esengaki ye 3 jours mpo asekwisa lazare bongo mbonimoni mboko ekoti na kuna mais oui bango balingi esala yango kaka alobi yesu kuta ezwaki ye 3 jours nzambe ayeba ye pourquoi ye kutu mwana nzambe akokaki mpe koloba kaka na minute akokaki mpe okoma place lazare ayalaita akoka koloba kaka nde nayebisi yo boye kende asekwi déjà mais nzambe asalaki 3 jours mpo jésus aya asekwisa lazare bo mboka na biso pourquoi topesa yango chance te topesa yango topesa chef na biso chance congolais atalaka kaka négatif atalaka congolais alinga récite motu te c'est ça le mal tomi pesa na ba chance mboka eke liboso voilà to pesa mboka chance mboka eke liboso lelo na lingi na poser question otala caméra répondre mal problème ni ozala rango na Peniel na Denise et l'autre na sepela te ndenge akona Denise na sepela te ndenge amema mwana moninga na nzela mabe Peniel na pesa ye conseil bande bandelike no babombaka mobali babombaka vie babombaka na place nyonso na vie ba secret alaka azaki na secret lelo a se retrouver ridicule ngai na série émission na pasteur Billy Saïbsi katika la kufunda mutu morote ni yo ni Mike Loko nga Peniel afunda na yenga déjà depuis le début na mana côté la Mike Kalambani po mutu nyonso côté la ka eta paranga alors que na mana ko côté la Mike na mana la sa Peniel ka ke bomba secret ya libala na yo na yebisaka epe na 2020 oh zo sala si mutakala na yo kobima yango ebimi pour moi t'es va soupçon te modèle la bande ka ko kendele c'était trop sale muto conduisa ke bon mamu lo polelo azab alors wana perrique ala sa mobile na ye azo bomba secret ya perrique mobile na la ta perrique ye azo linga abi fali pas la perrique problème exacté mais le baba défaut na yo pourquoi au même moment na mukelo kwa Peniel alo a détruire foyer na ye lelo o asukiwa a perdre na banana conseiller moi na muninga malamu nzambe pa osalo grâce ba no pe bisika ba okende ba ça la bien conseillé donc quelque part le bakema mulo pour ko bebisa bebisi ba la Peniel on paye ko memela temo mais oui mais nzambe la kisi ke non azam mwasi moko malamu te nga azala mabe na ngai mais na conseil akabatu malamu pour l'avenir est sombre lobi na osala te ana na nga au moins chance esika oyo ayoka ite pa na nga ayoka te pa mama ya wana nde opesa bana batinga pe conseil ouais oyo bona bana passe nga na mwana mwasi mpona yango faut pesa bon conseil mais oui mais bato bakomi tuna ndenge ni yo pesa biso conseil pendant que yo moko bala officiellement ngai na bala na ngai te mais na vana na mobali 18 ans ndako moko bomba secret na bomba na loba te na bomba si lelo na loba ngo pété vraiment robeta biso na beta te na beta ngo manike ozangi poto quelques mois après qui sinjora ke esalinga elengi makasi babi ezali hypocrisie ça merci oya mona ngo hypocrisie mais njora ye moko aoloba manike merci po ayebi nde aloba na ye nde tosola bakati te bomonaki na imagine ta oloba manike merci po ayebi ndenge na conseiller ngabi moto amemo na poto eza moto oyo ozokanisa te moto amemo na poto eza ko moto oyo kuta okanisa te ka omemo omema yo prince ake la team njora bandi ofinga wata prince alongwe la team mpona osepelisa nani kisi njora soki prince akendaki epa wata te me njora pa tia wata ka te mote prince moto amemeli ye bénédiction c'est que vraiment malobo olobaka fo tozwa yango na bokebi tosalaka nao émission tozwa yango na bokebi makasi kasi bongo manike lelo oyo internet oyo oyebaki ntango yo okotaki na internet okoloba différence ezali différence ezali motema mabe esu makasi ezalaka nango ezalaka déjà mais comme esu makasi poison ekomi makasi likolo ya bapoto likolo ya mibali bato ebele bakoti na babiloko mabe bakisi bani wi ko bazwa mibali mobali ameme na poto mpo na nini bato bamona poto bakaka bato bakenda poto banaomona poto paradis
basalisa bato n'importe quoi kapa bake poto awa toto atembala amemi nzora poto est-ce que asengi eloko te alakisi bato ke non mpona kosalisa motu ifo ozalaka na volonté c'est tout motu mosusu asolo bakosalisa maa na volonté wana ta okosa na ye yo sikoyo pembeni ya fali azalaka na volonté osalisa te me nga pembeni na fali nayaka oluka poto te nazalaki kaka nakosalobela poto te na ndenge akosalisaka fali ayeda ngai mpe na oboya ayede na ete ayeda ngai na mambo ebele mpe ayeda nga nazala reconnaissante me ngai na fali tozala na problème te ngai so nalongwa mpe fali eza mpo na directeur na ye mais personnellement naza na mposa otanga bakomba bato te ye moko ayebi place ase directeur wana asala nini personnel alingi ngai te boye baimage ezali yango se retira na mpona nini ovanda te osolola na fali navanda esika balingi yo te nzambe aolakisanga ke balingi nga te fo babomanga nde mpona comprendre ke balingi nga te ntina komi na tomonela te so nzambe aolakisa eloko tika yango mpo ememelo mabe voilà mwana na okaa moko ya mwasi lelo alobi asala youtube olingo asala na youtube soki abesa na youtube na oboya te ezodépend na ndenge nini aomemela youtube yango na basexe tape te na baimpolitesse te ndenge nga nayaki nango na baimpolitesse nga bato bamemanga baya na nga na youtube balakisanga kofinga apres nga moko na ye oboya na nga nalingi su kofinga te na ye ozwa éducation na ngai ya ndako na tie sikoyo naboyi na nga baéducation na bango babala lelo naza na bato ebele baolinga nga bato ebele baotala nga afile oral leli na kombo na yo abi omonisa ye mpasi na internet ntango ayaka onyokola ye ofinga ye basoso aolela na kombo na nga ndenge nini kasi alobi yo na Magali natangaka même pas kombo na ye alors kutanga atanga kombo moi je parle pas de ça à l'époque nga kutu na bimisa ye nga nakuta ye 4 ans na internet abima te nga na bimisa ye na ndenge nini nabimisa ye bato banda kosala filme ye azalaka mwana na nga nabimisa ye bah oui na filme wana tobanda kosala bah oui aolela na kombo na nga kutu te nga so nazali contact mais na présenta ye choisi matata te oui ngai naza mwana mwasi oyo te so bénédiction moninga nakanga ngo c'est pas mon genre na complexe te nazalaka pas vite te c'est pas mon genre wana so otuli même na video na boabiso ye te nga so bénédiction motu na opesa yango mponga mona bana abeni finganga ndenge olingi na confiance na nzambe nanga nzambe apesanga succès na internet koleka bato nyonso na confiance na nzambe wana na okotisa bato na karine nga azalafana nga mona bacrisco na bato nyonso nafana na fréquentaka bango te namelaka na bango te nalatala elamba na bango te nakendaka boite te nakendaka bar te nga akendaka boite te nga akendaka boite te nga na mokolo boite nanga eza ndako na nga wana bango nga te nga aza na baprincipe na nga nga na trop spirituel nga akumbamaka na nzoto te nakumbamaka na nzoto mpo nazalaka na mpe na baplaisir ya nzoto te naamona mwasi okuti nalingaka te mobali alala nga nalingaka te nga na baprincipe na nga sikoyo prince alongwa mpona kosepelisa nzora lelo ake poto prince azonga pas héritier te prince aza na carrière na osala nzambe opambola aza na mameme mais wata mema ya ngola soki lelo wata fongoli maboko ki azwa siko prince wana edépendre na prince mpo asala ya mokolo wana ifo tuna ye baréponse wana ifo tuna ye na crisco luvoiti wana nga nayebi yango nga ala na makambo ya miziki ya prince te na poto ya Fabrigas nani ayisa bino keno Fabrigas amemanga na poto nga naye kopose nde question nana sisi mutu question nalobi toyoki boyoki yango naye kopréféré nga alingaka oya na susi naye kotuna yo moko otikali na poto ya Fabrigas mpona mésentente non so natikalaka na voyage mpo date na ngai ya vaccin ezalaki en retard deuxième dose ezalaki en retard natikanga na mauvaise foi te ezalaki ka date na nga vaccin ya corona ezalaki retard c'est tout. Rien que ça. C'est rien que ça. Les lorsque relation ni bozara na on a fait. Très bien. Au moins tu as un statut là. Très bien tonton. D'abord il y a que tonton. OK. Très bien.
Très bien. D'accord, donc c'est la mingue de la carte. Très bien, Manike le dit que Rumba est. Comment vous pouvez dire que Rumba est pendant que Rumba, les lots et Rumba, ils ont classé comme patrimoine. Vous expliquez bien ce que vous avez. Batumi bakoti na Afrobeat. Bakoti na Afrobeat. Afrobeat on pas parler mais aussi bah. Simba na kasi ba kene mais ba bomi to culture na biso. Kufati. Donc on sait la bomba zonga na. Mais il faut que Afrobeat ça la rumba na biso pesa parce que on les a représentés congolais. Manike na lingara mingi na ye ba tango lobaka ba lèvres sensuelles. Tout à l'heure, on a eu une émission pour le dire que yo okomi pesa pas mobile union c'était malamu vanda yo. Kona ni. Vous avez na posa robala te ba bia sili sa posa libala. Ngana ba to kabona na biso 4 ans après bala boti après ba bia pe na bota mwana nga. Bongo sikoni ni mtesi sa posa mobala na moko. Te si sanga posa bala te na lingana so mobile aza responsable. Pona na mwana na boy na ya mobile aboya bana nga na boy mobile ya lobe violer ana nga. Nalinga pana zo mobali oyo penanga mo pena na nzambe pena tout a lobi nanga. Voilà c'est bien. Manike mukolo moko te sur internet to mona ba sextape manike. Ozoate. Ozoate. Ko ba ko telo ba. Ozoate. Ozoate. Bozoate. Bo décevoir nga. Bozoate. Wana bozwa ngote. Bo banga. Bozoate. Na chapena mutu. Cha mutu ezate. Ezate. Na trop sexuel. Te so que ça fait 2 ans on a 2 ans. Ouais, nga ça frigide. Moi les sentiments que tous les filles en a moi en jamais. J'aime les hommes mais na mobali na lingami. Et puis ami nanga aza ayebi nzambe. Parce que le bac mobali sera lingi avec kangama banda bolanda c'est quoi? Parce que et à qui cité yande nanga. Batikelo biloko. Et yandenge nangai. Et yandenge nangai. C'est pourquoi je m'attache pas à tout le monde. Pour déranger nga papa. Alors comme le charme. Pour assurer na ma casse. Mais vu pour internet elle est là galinga na ba famille sur linga. Non linga pour ni nzambe nanga convaincant ngate na ye. Oh. Mutu pena ole la yeti na TV lobi aleli yo boya. Il faut nzamba lo balanga. Nzamba lo bino te. Pensez ni no pesa bana basi ya internet. Bakanga makolo. Oh, yoga makolo. Bakanga makolo. Basa musana bango en bonne et forme na respect. Ba mona ke ba oza bien. Ba oza exposer na ba bêtise te mibali ba respecter ba. Pour ba chroniqueuse na biso mibali ba respecter te pa mibali. Ba impliquer biso na son akati. Mais ba respecter ba on te pona ni exact. Parce que ba légère. Balingo oka place mousse na ventilateur zate ba ke ko mi kotisa. Oh. Ba oui. Mousse na ventilateur ke. Comme na libala. Sambo ngoni trompette. Avaina. Oh. Obi ke mambo le bizarre sérieux. Amonika ventilateur na mousse akeni. Akena yo mi kotisa na ata mobile o lingete mobile o yele bambana ya afani amona okana. Parce que là ni passe. Ozanga boyeba. Pas problème. Te ba mona eka na mobile. Et dans la compétition internet, vous avez. Bon bataille, bon maman na ngo soki aza mobile ta désespéré. Moi si fois ça na mobile mais mobile wana fois c'est ça. Merci beaucoup à toi. Yasuka aussi ça. Ba guerre nion sur les sur internet. Maniko bola. Oyo bazaki baningana oyo. Lobi ba banzani ba komo finga na wana kuna wana komo finga o bazalaki les to ça na émission lobi to komo finga na chemi. Si tu as dit camarade, tu as dit problème. Si tu es seul, tu n'auras pas de problème. Mais le meilleur ami de l'homme, c'est Dieu. Attache-toi à Jésus. Tu auras la paix du cœur. Merci. Bandeko Balandi, ensemble, on a bien comprendre que d'abord, on a nous maniqué à la grippe et les autres dérangés, c'est pas assez. Son corps n'est pas au point, donc comprenez que et ça la mandingo on a mené au ça, bah oh yanga la team. On a mingi bazala nanga ba soutenaka ba emaka ba partageaka chaque jour de na ebisa ki bino to na maître Saïd Muzombo na kata ki panzi to pesi yombo te sika ba piozali nzamba mona papa molike wing évangile selon Luc Gérard Munene na kata ya Lemba Salongo to pesi yombo te to pesi meto na Pierrot Musimba to pesi yombo te autrement dit Pierrot Molato oya lati sarabato wana ki so lingo lata kitoko kene na croisement commerce du marché au bout d'un boutique Pierrot Molato yemoko azana lati sarabato na ndenga mokiete
pembeni hôtel de ville Pierrot azala na croisement commerce na du marché okuta maison Pierrot Molado eza wana bilamba ya kitoko ya bandenge nyonso ezali wana napesi mbongo mbote bongo na mapinga ya Solo Kitchen baoyo basoutenaka biso à partir ya Lubumbashi topesi bino mbote Ituri mbote mingi nazali komona baretour na bino vraiment ça touche dans le cœur, ça touche le cœur et ça nous permet d'évoluer encore d'un côté politique sur cette chaîne pour comprendre que nous avons des informations à la source qui nous permet de juger et de voir ce qui s'est fait dans l'intérieur de Mboka na biso. Donc Kitchen mapinga ya Solo na Ituri na pesi mbote na pesi pe commandant na biso lisusu mbote kuna na kati ya Lubumbashi nzamba mona papa mbola bino boleki tellement ebele na kokotanga bino nyonso te Ira Chomba merci beaucoup. La sima caméra que vous avez vu, on a Mike Mabone, on a bien le génie qui n'écoute pas mais qui fait des choses. Donc vous comprenez dans mon bon ingénieur Daniel, merci pour notre soutien. On a Moussalo à tout le monde. Tout le monde a dit bon, on a